Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, hein? Un verre de jus, un milkshake, je sais pas, un popcorn, chips, installez-vous, nous allons décoller. J'espère que vous avez vu les titres, bandeko. Mambo ezoyaka assez ndongo bandeko. Ngape na baki na otika te na oya nango. Parce que nana preuve à l'appui. Bon, mon vidéo, on a la bino son bandeko. Waouh! Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Walesa? Ninyango! Ngana bino to découvrir ensemble. Vidéo est côté. Matière est côté. Je suis obligé d'en parler. Excusez-moi. Pour le bateau baluba. Oh, l'ingi mama basala nzambe. Na kolobelango bien, ma kasi propre. Na kolobelango bien. Ma bende na finga. Na fingi na ngate. Nga na finga raté surtout. Na la rabino raba vidéo ba preuve à l'appui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bandeko? Installez-vous, comme je viens de le dire. Hein, boutique à moi makele, parce qu'on a l'ingaso landanga, hein, bosa un peu calme, ozo landa marambo, on a zoloba, na la vidéo na la rabino, et bosa la vraie kitoko. Merci pour la confiance na bino. Merci en tout cas, babone nanga. Bato bazo benga, pour encourager. Ça me fait du bien. Zope sanga le sou makasa ko sa musala. Et ça l'a moi bien. Et ça l'a vraiment moins bien. Merci en tout cas. Appelle la bino, remarque P, papa bazobenga, maman Bibi Chomoni, prochainement, merci. Franchement, merci. Alors, tout ça, quand je regarde un pasteur, sujet à pasteur Walesa, vidéo au bozomona oyo, et ça, n'y est pas un ganga. Après ça qui témoignage l'église bozomona, bino moko ba image soleka, après ça ka témoignage, yemoko aye koloba, que, ba témoignage, o ba yebisa ki ye. Aloba, ezalia, na kolobate. Tolandango together na bino bandeko. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a un loba. Ce qui message comme la pasteur Walesa, papa, s'il vous plaît, papa Walesa, notre papa, non, tu as vu la vidéo à papa, papa Walesa, on a vu ça bino, na mon arrêt le roi papa nange Manuel Akufa, ba kokana, na koloba, na moulai, na la comédie, na kobina, nyonso. Papa Emmanuel, papa na amo abandé ko encadrer ngai, malheureusement akufaka po empoisonner kai et pas ya muninga na ye pasteur auta Congo ayaka vacances pas na ye amoni église ndenge évoluer akokite acheli muninga poison retardé et comment ko le malembe lelo azali sur son invité que son âme repose en paix. Siko bato baloba ozo côté la pasteur Walesa ozo côté la pasteur ngana za au milieu du village. Ce qui m'a beza na koloba. Ce qui peut malamu eza na koloba. Ok? Mais il faut aussi savoir que malgré qu'ils pasteur, ne baza ba pasteur, ce sont des parents, ils ont des enfants. Il faut être au loba ba sujet na bango, to lo bango avec modération. Ok? Ce qui m'a beza, il y a une manière, il y a qu'au parler, il y a ma koloba, ma bé. Mais ce qui, ça me remarque, au lo bango, impoliment, ozo le bango avec arrogance au monde et qui est bien té quoi ça mutu vérité mais on le bango na manière mon propre on le bango na sagesse. OK, alors mes amours, papa Walesa ngalo na ko le bavana cha vidéo oyo bon me campé na bato ba ko sa ba témoignage na loyenge bon salaka avant muto ça témoignage. Moi je sais il y a beaucoup des églises ça bongo ba église aminene avant muto ça la témoignage. Il est quand même en privé. À témoigner non en privé. N'invite qu'on a ce beau salaire à bon. En témoigner non en privé, les équipes moro, je sais pas média hein, si je me trompe pas. Bah qu'on examiner témoignage naïe. Ceux qui bah mon on bien, bah les qui sont en public. Comme ça serait mieux. Pour tout le monde les lots mouton a publié à Zanganga. Lobby kuna oh bah futa kingambong. Alors tout ça c'est quoi? Est-ce que c'est solo bah futa kingambong to ezalukuta? Toko sa allusion na makambo oyo Maria Tumba lobaki ke ba pesa ke mbo pour ça témoignage. Tout le bango ça solo toni.
En tout cas, sans plus tarder, mes amours, bino mo bolanda, bon me camper ko examiner makamo mwana mobali azoloba. Eza ya solo to eza ya lukuta. Alors, sans plus tarder, tolanda ngo sugeda na bino. S'il vous plaît, tolanda ngo et puis toko tolanda vidéo papa Walesa. Abana mama bina ne kala na tala on habité. Ofa na memelango be na kwetu. Mashi ya mumeno, banduku wangu. Bapangi na mono tota no papa Walesa banda makambo bino kala papa oyo. Alors to ko témoignage ya nganga soka zoloba ya solo to ya lukuta. OK? Let's go. Na kosala na bombi mingi na mutema nanga na passe o na sili komona na bombi vraiment mingi vraiment mutema nanga etondisami vraiment na ba problème na koeli yango nazalaki victime ya kozwa ngai ya kolakisa nga na mokili mobimba liboso ya etonga mais nasilaki na koyeba nano te proposition ya bato oyo basilaki komema nga liboso ya makambo oyo nasilaki kosala nde yango wana naye koyebisa bino nabandaki deja epai ya nzambe nasengaki bolimbisi akosila na kolimbisa ngai mais motema na ngai vraiment esimbi te esengi kaka nayebisa bino verité oyo naza nango na kati ya motema nakoki te biloko bato ebele oyo ngai nabungisi mpe nabungisi meme visibilité na ngai ya vie na ngai oyo nalingaki nasala nayebi ndenge elingaki ezalela ngai te me na kati carrière na ngai ya vie likolo ya makambo oyo nasalaki epuis nasilai na kobénéficie nango te makambo wana nyonso nasilaki kosala yango ezalaki ngai te ezalaki nde moto oyo asilaki komema ngai nde asilaki koyebisa ngai bamakambo nini oyo nakoki koloba liboso ya bato nde ngai nakokisaki mpe maloba wana pamba te nayebi na nsima nango nakoki kozwa mo eloko oyo ekoki kosauve vie na ngai en aucun jour mosusu mpe nakoki kosorganize vie na ngai malamu me natikali komona yango te ngai nakomi malheureux na famille na ngai basili konéglige ngai bafamille na ngai nyonso babwakisi ngai likolo ya makambo nasalaki makambo oyo nalobaki bango nyonso bakoma contre ngai nabebisa vie na ngai likolo ya kotémoigne batémoignage ya monene boye nyoka oyo abandaki kosalela nga makambo ebele ye nazwaki ye apesi nga initiation après 3 ans ya initiation na nga nde apesa ye nga nyoka oyo. Donc c'était après 3 ans de mon initiation que mon maître m'a confié ce serpent ici. Il faisait beaucoup de choses à ma faveur. nyoka oyo na kati ya temple bandaki kosalela biso bamultiplication ndenge boyokaka ya nguma asanza bambongo tobandaki kopesa yango bato na multiplie yango ekomi ebele oyo aza original akokende te na kobimisa mosusu yango yo kokenda ngo na ndako nde kuna bando ko produit yo bambongo même kaka nyoka oyo to bando pesa ngo bato balingaka babota ba sirène bato balingaka ba makambo nyonso ya kitoko to bando ko pesa bato banyoka oyo asalaka nango bato balingaka ko bina ba danseuse bato balingaka ko bina makasi onyoka oyo kaka bando za na libuma zo melaka bazemi okomona azoyoka mabe makasi na libumu na ye nde tobandaki kotia nyoka oyo akosenyoka nkau wana totiaka yango mpe ya esprit aza na kati ya libumu ya mutu azolia bana na ye azosalaka bamakambo nyonso ya mabe akozwa zemi boye après quelque temps zemi eza lisusu te akomi kaka kolela libumu mpasi ndoka eza na mutu moko ayaki kosala ye mabe pa na biso ndeko na ngai yango na bande koloba na bino soki bozo se rappeler na elongi na ngai malamu mingi botala na date oyo naopesa bino bokomona ngai elongi oyo lisusu eye lisusu liboso na bino ezala le 17 octobre 2021 nde basila na kobenga ngai babengaka nga avant le 17 wana nazalaka na nga quelque part ba place na ngai ya bamakambo na nga nasalaka babengi ngai bapusi ngai liboso ya Pasteur Walesa nde
proposer ngai likambo oyo ya munene o bokotala na kati ya date na pesi bino wana bokotala likambo nga na sila na kosala wana ba témoignage nyonso na sila ko pesa wana nazalaki nanu mwana muke na bande ko yeba nanu ba makambo wana te o bango ba expliquer ngai wana na pasi wana ngai siko yango moni na bimi liboso na mokili mobimba bosila na koyoka ngai pe na bandi ko senga nanu pa nzambe ndenge na bandaki na sengi nzambe bolimbisi na makambo nyonso na salaki na kokaki susu ko bomba te po musala wana basalisaki ngai ezalaki lokola manipulation ngai ba memanga liboso ya pasteur Walesa tokutana ne tosolola na a proposer ngai na sala faux témoignage moko boy ba proposer ngai na sala faux témoignage na suka nango ba yebisi ngai ke vina ngeke ezala bien na rozwa makambo na rozwa mbongo oyo na ko s'organiser mais nyonso wana depuis na sala makambo wana ti lelo na tikala ko bénéficier ata na elo côté nazwa même na nguma ya batu oyo wana batumba nguma ya batu oyo nakenda kozwa siko na minute o nguma ya batu wana mukolo nguma komi ko réclamer nguma wana na minute komi ko poser nga mama na problème nazo susu à l'aise te nazo meka ko contacter bango pona expliquer bango ba linga ko yamba ngai te yango na bimi vraiment liboso na bino peuple congolais nyonso ba konzi nyonso boyoka ngai bolanda ba image na nga oyo nguma wana batumba na kati église ezalaki nguma na ngai te nguma wana mukolo nguma komi ko réclamer nguma na ye ngai pe na ye ko réclamer lisusu mbongo na ngai ya réputation ebeba toyoka na makambo nyonso ekokisama te mukolo nguma wana bokomona ye na émission ezali ngai ndeza mbongo na ngai soki bopesi ngai mbongo te partout na kokoma tie pa mukonza mboka ti pa premier ministre partout ngai na kokende na ndimi nyonso ekokoyela ngai il faut ngai nazwa mbongo na ngai il faut nazwa mbongo na ngai parce que ngai vi na ngai beba famille na ngai tu babwakisa ngai makambo to ebeba ngai nazalaka su na place kokende te na famille na ngai siko ngai na bénéficier na eloko te ngai na sengi mbongo na ngai il faut nazwa ngo eza eta mingi te naza su na temps kozela mbongo na ngai te nazaka na posa ya mbongo na ngai naza na temps belé te soki na moni ewumeli mbongo na ngai nazozwa te na komema yango partout na kokende yango partout événement ne salama le 17 octobre 2021 na sala événement wana eleka ya munene makasi mais sikoyo mukolo nyoka komi ko menacer ngai et puis azali akoya pe ko témoigner ya ko loba ndenga azolanda ngai pe na komemela bino ye boyoka ye ndenga azolanda nga po nga na komi mal à l'aise ba misala nyonso mike na nga na nde ko sala na yokolaki même kokumba mutuka mais soki na keka na luka musala boye ate yozanga nga tala biloko sala boye tala makambo sala boye makambo na nga nyonso esimbaka lisu te ba côté nyonso nga na kindaka da image na nga déjà beba mais image na nga bebi na tikali ko bénéficier na eloko te nazolela makasi vraiment mukonza mboka talela nga likambo oyo na leli vraiment makasi et puis bino boye babisika bokende kotiaka makolo na bino ngai oyo naza victime ya likambo wana ba video ezali date na pesi bino ya le 17 octobre bokende kotala ngo ezali date onga na sala témoignage na kati église ya pasteur Walesa nde nazoyebisa bino mbongo na ngai papa mbongo na ngai eza mbongo na ngai na kokoma partout oyo ekesenga nayebi ke nga naza mobola mais na kokoma place wana partout oyo ekesenga na koma il faut nga na koma pona zwa mbongo na ngai po nga image des ebeba na tikali ko bénéficier na eloko te na bénéficier ata na un likuta te yo kotisi ba mbongo ebele na église na yo okotisi ba makambo ebele ozwi pe ba makambo ebele na ba video na ngai oyo etamboli wana ozwelango makambo donc ngai na bénéficier na eloko te mbongo wana to kokabolango eleki déjà ba moment ebele depuis 2021 ti lelo kotisi mbongo ebele partout nazoleka bato baolakisa nga misapi batalaka ba image na ngana o bénéficier la rango mbongo mais ngai moko mukolo na bénéficier te ba famille na ngai ba yini ngai pasi wana nyonso ane tsalinga na mutema lelo na kokite na ye koyebisa bino vraiment mbongo na nga soki na zongo te na kokoma esika nyonso oyo ngai na kokende na bino. Monsieur le président de la République papa Félix Antoine Tshisekedi et puis monsieur le premier ministre na ministre Constant Mutamba bokotela nga likambo oyo na monsieur Jean-Claude Kabundo Walesa na sala musala na kati église na ye et puis o ezala le côté ezala na propre volonté na ngate na moment na nazalaki na mineur na yebaki te na yebaki kaka na kozwa mbongo mpe na tikali kozwa mbongo ngo te na bebisi carrière na ngai na yebite liboso na nga na ningaki na zwa nini
nazala na musala musuti na ndai ko sala kaka wana boko telanga likambu oyo na sengi na bino vraiment ba konza mboka na zana esika mususu ya kokende koloba likambu oyo te epai na bino kaka ndinga inazozela ndina zwa récompense na ngai ya musala na sala ki. J'espère que ngana bino tolandi na éviter na lobanine. Excusez-moi, moi makelele mais pour le banan parce que nous avons se déconcentrer. Moi makelele eza moi libanda. Bandeko. Non qui douleur, non qui passe. On a évité to benga weza makambu ya solo to eza makambu ya lukuta. Nazangi je manque de mots, je manque des mots. Nazangi maloba. Oyo. Et solo. Botika na ba commentaire s'il vous plaît. Botika na espace commentaire izawana. Bo me camper kotika ba point de vue na bino. Makambo mona mobalo alo. Na ba na bino to moni ba image. To moni ba image ndenge azoloba ke ba pesa ki il a fallu ba pesa mbongo te ba benga ki asala faux témoignage. Donc témoignage o ba benga ki asala ezaki nango ya lukuta. Bandeko, bandeko, mes amours. Vous prêtez attention, les bandes pour dans sa moi maquillazo, ça bossa moi misamo. Alors, on dit que la fin dit boye, je me suis dit non, mais les soukinga. Surtout le baba bon nyonso o, et ça ba aventure deux années. Bon me camper ko. Pona bato bele ba benga kinga ba bisinga ba biki no. Bibish mbobo ko landa bato wana te ba solo ba makambo. Sorry. Makambo ba solo ba, eza mambo ya lukuta. Eza mambo solo te. Ce sont les aventures de bazolo ba bongo. Qui est pasteur à Tindra bato, ba pesa ba ngombo ba ça la faux témoignage. Est-ce que c'est solo to ya lukuta botika non na ba commentaire? Siko, soto bito ça la allusion. Na makambo Marian Tumba alobaki. Est-ce que c'est solo? Marian Tumba alobaki ke ba benga ki e pour ça la faux témoignage. Karine Mokonzi alobaki ba benga ki e mêmement pour yépe à ça la faux témoignage. Est-ce que Mambo eza solo to eza lukuta nzambe mo kwa yebi. Mais so ki eza bongo, en tout cas moi je serais déçu. Na ozala vraiment déçu. Si vous bateau nyonso ba loba wana, ezaka bateau bazo utiliser bango ba combattre pasteur wa laissa ou comment. Na sûr bino moko bomoni. Bino moko bomoni. Boyoki. Na tshela bino ba message wana. Ezaka lukuta. Mais soki mwana mobalo batindi yo, yeba ke frappe nzambe robeta yo. Nzambe frappe yo. Soki batindi yo ke no okosa. Mais soki eza ya solo parce que ngana ebite loko na kolobeza ya solo to ya lukuta parce que tomoni image ye moko azalaki wana alobi que ayaki na nyoko ayaki ko témoigner na nyoko tobi ke ma message ya ba nini e bandaka tobi ke mingi pasteur walesa asala makambu ya ko bikisa banganga ko bongo lisa ba mitema patati patata tomoni na nyoka abande ko saela nyoka et puis ba nyoka na bazwa ba chena libuma mutu nyoka. Hey. Ce que ça bongo en tout cas ngai na oza déçu franchement parce que ngai ba live musu na landara ya pasteur walesa na landara ngo ba dimanche musu na ki église te na landara ba live wana mais ce qui na oyoka boye e bangisanga Marian Tumba tomona ki alobi ba benga kinga mama botika no mambo boy please to ebi ke na ba église ebele makambo esalama nga na participer na église moko na ebi ke biso tomoni ke pasteur azobikisa aveugle bandeko jour wana na mona miracle aveugle pas hier ba azobeta mamisko na nzete na aye pa fanzi wana prière afongola pe misute tina ne prière eselaki et comme era prière ba prier le po na ye bandeko afongoli miso moni biso soto gangi nzamba sali siko na ebite est-ce que joie qui rôle wana bien to ezaki nango ka mambu ya solo pona suka to ya komona kezaki na mankiona bona ba série wana kutumaka mankiona to yebi ata to yebi ata lokote to ya ko remarquer que oyo mankiona
6 mois après beaucoup de temps. Donc, on remarque que, oh, ils ont manqué. Tu es quitté. Or, manqué, on est bandaka, là, témoignage à l'Ukuta, ma miracle à l'Ukuta. Tu es quitté. Il y a des choses où ça, la marana, l'église, les lots, biso ba chrétien, er moro toza renvoûté, er moro toza distrait. Au talibo, oh, nankiona, oeza lukuta, oeza solo. Si on est les il y a des gens, groupe de gens, bazo s'organiser, ba bimisa bato. Pour, et quand ça la mape que non, on y a ce bazo le bane, za lukuta. Bazo lukuta détruire image à mon sala nzambe. Et quand ça la paye à solo, tu as la possibilité de se mettre. Il faut qu'on étudie la possibilité de se mettre. Moi, j'ai une église à pasteur Joshua, ti lelo, ti bi Joshua. Nabi ti lelo ezala bana neti siko ba sambela pona ba mona ba miracle. Ngai to bando mona ba miracle. To bande ko mona ba to mona mutu boy ayena problème boy ayena pota ayena na problème boy ba sambeli pona ye amoni abiki side longwe nini longwe to no mona nyoso wana envoyer ça. To bando mona nyoso wana. Mais lelo oyo na ko landa na BBC na YouTube wana ba ko pesa témoignage babi que non ba témoignage nyonso abande ko sala wana eza makambo lukuta ngai moko na landa témoignage du début à la fin ba victime bango mo bazoloba réalisateur caméraman azoloba bazo pesa témoignage d'abord babi que non to bande ko sala boye na boso ba yeli biso ba nini tozui ba image wana to sangisa to sali montage boye na boye wana ngai na landa mutu kuta betelanga lisolo te nga moko na landa bokende ka na BBC Africa témoignage Tibi Joshua bato babaya bazaki ba victime et tout bon témoigner ce n'est pas moi bolanda mais il faut comprendre que non oh ba miracle le côté existe encore na comme je me suis dit oh est-ce que mambo ezala kaka oyi na fandi boye Nathalie Nabi non et décourageant na lo bango trop na bémission nga awa na lo bango trop siko ya boy to kende wapi ya boy ya d'autres choses et ko décourager moto atali mais église on peut le couper et comment ebele na ebite makambo emeka no lobaki po emeka no baki ye na église ya pasteur Walesa to ya na qui on appelle comment il y a Denis Lesi, il y a okendete. Akokendene tata ba bengi ndenge nini, akokendete parce que ba na doctrine mon côté. Maramozo le beza solo to eza lukuta. Pour le to bi que non, ba pasteur mingi ba lingi na ba visibilité. Les longs au monde ba église nyonso comme ka live. Ba église nyonso comme ka live. Na évite live on eza pona ko panza lilo banzambe, to live on eza kaka pour la visibilité. Oui, le monde évolue, c'est qui est vrai. Le maramignon c'est comme les réseaux sociaux, everything est comme médiatisé. Maramignon est comme médiatisé. Alors, kota la boye, kota la, bisognos erto sotala, tout le monde a que non, miracle, on est à solo to eza lukuta. Ba mongo au pasteur wale sa pe sakabato, c'est à solo to eza lukuta. Alors, moi je sais que le lot ceux qui m'ont tombé le lot soit mouton comme mon nene, azana ba combat par-ci par-là. Bah comme ça, anything is possible. Il y aura des gens comme ça la campagne pour déstabiliser Moutouana. C'est fort possible. Et koki ko salama. C'est fort possible. Alors, on nyoso to mona o bandeko nazangi na maloba. Bino bo me camper ko tika na ba commentaire bandeko. Bon mais quand on peut sangai bino commenter ce que bomoni la façon à koloba moi na mobalio et ça montage et ça que non aïe a ko déclarer réellement ba la kakembo ba pesi mbongo te po ya bi assigner na ye abi makambo so que comme pas chef de l'état chef de l'état mona makambo Constant Mutamba amona makambo bandeko Constant Mutamba justice. Yongo Constant Mutamba lobaki il faut qu'on kangana no beglisette. Beglisette ya mike faut qu'on kanga. Nebi ba série na kendaka kin na kendaka ngom na kendaka prière na ngomba ya badara. Eka na okota bodo o senti ke bato ba otaloko. Yongo otanga bende ndoka ba prophète.
siko oma mutu mo erokota siko otala mutu mo on dirait bato bazolinga ba approcher yo siko mbala moko na mosiko maman moko azalaki wana prophétesse approcher nga mbala moko nde maman banzi ko prophétiser anzi ko tetolanga prophétie tant lobi nga na kenda nga ko prier tant alobi na mususu kutu ya solo na mususu kuna zoyeba pe susute mais za ba prophétie moko bobi ba prophétie zaka ozana bitumba il faut ko sambela e bloc moko bongo papa mais za ba prophétie musu ba betio nga eleli o senti que oh ya touché mais zaki na il faut ko sala boy na moni boy nzamba ko pambola yo na moni boy ko sala boy keba esili ok c'est bon akei. Insister, donc abandon zélandais ce qu'on appelle bon. Ce qu'on a comprendre que bango baza ceux qui m'outayé au PC prophétie mouton fatika offrande. Nga pesko idée kututé tala pe na kenda basira na kenda Congo pe kala. Biso akutu na mboko makambwane za nango pas tellement. Ba ngomba bokena ba ngomba boy na boy. Ti nako kompo na mwika muto azo obaluba azo jungula meso. Na comprenez que offrande na so ba pete ceux qui na pesa kaye ceux qui pe na pesa kaye te na ebité deuxième fois tokena bande ko nanga ko prier pour kuna ezalaka ba wa ba bi ba dans exemple pembeni aéroport ezabon to moni ba tumususu ba yeli susu ba bandi papa nde na onta bi ko landa te tokei ngabi oh ezaka nde bobi bazoluka ba ba bi no bazoluka donc ba tumususu ba komisa ngo kop atana mangengenge bato bakena mangenge ba bikeno bato mingi bakoma kofanda kuna akosa ta une semaine fanda aneka wana aomona sambeli soko akuté pena mutu mo esprit faible a peut se prophétie et taper juste ba prophète ya solo bazo beta prophétie et taper juste bazali mais soko basangisi yango nde na mbongo omona zawa na zo ba code zo uta na poto zo uta par-ci par-là yango moni que non lelo ba prophète bakomi ebele siko tozo ba te ko différencier nani aoloba makambu ya solo nani azoloba makambu ya lokuta tozo yeba te tozo yeba ko différencier te tozo yeba te nzambe moko ayebi ya toyebi te bino mo bomeka mpe kotika na ba commentaire nga na yebi te soki na koloba je sais pas quoi dire bino botika na ba commentaire bo pesa point de vue na bino par rapport ya makambu oyo mwana mobali oyo alobi. La fois passée to monaki message ya ezaki prophète Guicho soki mo Guicho soki ni na chaque fois pe na vidéo moko alobi ke no ye banganga basale ke délivrance ya makambo banganga wana mais ya moni esprit wana ezo ya ko menacer ye il faut ba prier pour na ye patati patata to monaki yango biso nyonso siko to ebite est-ce que ezaka ya solo to eza ya lukuta to ebite mais au-delà de tout le loyo ngana yebisa bato le loyo soko za na posa nzamba lobela yo de toi-même nzamba lobela yo osengi vraiment nzambe parce qu'il y a d'autres gens nzamba lobela bango na litoyi. Il y a d'autres personnes à partir de Ndoto. On lota. Ngana ebe za batu mususu aloti boy textuellement ezabongo. Aloti Ndoto. Donc Ndoto signification ngo ezali kambo ezo salama na moi. Il y a d'autres personnes comme ça. Soko za na grâce wana nzamba olobe na nzaba Ndoto oza besoin prophète. Oui ba prophète basa canal on nzamba za orienté biso faites attention ezali quoi alarme quoi ya nzambe quoi. Ah peso déjà message keba. Ça là, oui, c'est une bonne chose. Mais tellement il y a ma bé, bah, comme belé, bah, comment ça, bah, dégâts et belé, bah, tu vas voir se situer, bah, tu m'sou, bah, ça là, bah, mistake, bah, vina, bah, pourquoi? Parce que, à coup, t'as là, moutoumora, ma bé, à désorienter. Et puis, si pas, si peu, moi, merci en tout cas, bah, abonné à Bibi Choumou officiel. Je sais que, émission Obolandiango attentivement, je vous en prie de communiquer, de laisser un petit like, un petit commentaire par rapport à ce sujet où les lotos battent qu'on s'est situé. Nani ensemble nzambe na solo, nani a lokuta, to ebite nani,
nani azolinga ko nuire nani alingi te bato ba avancer omoni entre pe ba pasteur bango na bango bayoka na raté to bien très bien to bi ke o na o polémique ba swana ba kangisa na ekomi niveau ko kangisa na to bien très bien baza bongo est-ce que et ça banguna ya pasteur wale ça ba na posa ba longola image na ye ba na posa ba baby sa image na ye parce que to bi ke ba témoignage musu ezana ya d'autres témoignages ya solo ezali mais sikoyo eza ya solo na lukuta esangani to ezaka bato nde bato balingaka ye te wana nde baza na posa babebisa image na ye. Alors merci beaucoup, merci na confiance au bopesa ngai bato nyonso balandaka ngai, je vous adore, je vous aime, restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel, partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse. Bisous. Bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.